poto na rolinga te mobala libandi bon ando bana leketu ebi ando bana leketu aye abandi batapage babilo mombe mibale ya mabandi boza mabe moko. Bonjour à tous, nalela bino tellement ya trop monde entier. Babi YouTube eza ya koinda Gusta la Rosa. Nzamba YouTube talama tongo mon ami Billy Bilonda, moi c'est à Pembe. Et si kaza vraiment ba coup de chapeau et belé, moi c'est bolata makasi. Betty ma 5 quid mada. Babi ngabenga ke de queen pour a kitoko mon bo Pembe. Mon boss papa Dave Lubama et si cause vraiment beaucoup de chapeau mon ami Olish Makwaka Nyamana Morana autrement dit Liborantame et si cause vraiment nalela bino monde entier toza awa na star mon pinaza pembe nangai yemoko ako se présenter babi botala na bino babi mikolo to yema be na YouTube 100% polémique. Gusta la Rosa zawana bomona Billy Bilonda zawana bomona espèce zitisa moi ça t'est guitare Gusta la Rosa moi ça Pembe bonne santé yo moko mona kota santé kuna lobela te santé mo mona zananga tokos vraiment obi na sepe su komona yo obi se ba spe mo boya mikili tando lati vraiment ezaka bongo vraiment ah mère baso mikili za ngote to za biso kande to zalaka nangolo nzambe nzambe osungane muke mamna so yeke bien donc vraiment faut m'ambwe ki ndara bien na 100% polémique eza ya koinda vraiment surtout au mona mambo zo sala mana niveau ba internet ezo lekela biso makambo ezo lekela biso espèce itisia non tout no pena question makambo yo na ebisio polémique ekomi makasi entre Grace Tembo wana Grace Tembo azena mobali ne mobo ya poto yo ebi ba jara mibala poto bazaka ba venturier abala moi mbala na ya abaliye tango abali Grace Tembo na ebisio na minute yo so na biso mbala na komo négliger Grace Tembo onzima te na ebite so yoki yango na ko tende ninga na connecter parce que na mona kinya solo ya tango tonde mobala lingi Karine Mukunzi jusqu'au Grace Tembo ni mobala poani a escro mibala libandi ba escro numéro 00 mibala mabandi wana oyeba ke ba mibala poto ba jarmo ba koma nini aye penza balio a positionner yo soit tiki na mwasi mo kuna na poto mwasi wana bazala rapé abala payer au moins tiki yo pena na zemiko ba jena ba koma na ngo yango wana ba Grace Tembo vraiment ba mayele te pour ngande na boye mobile moi dérangeane ka ba journaliste ba YouTube boy azu pondu matembele alingana mukunzi jusqu'au ke ligne poani sentiment ka po mono po bala ka tonde ni seliba ka nde ko ya ka tonde ni vraiment obali muninga obali Grace Tembo okomi na mokonzi est-ce que ozapa mobali ya solo OK vana yote OK okomi suna mokonzi pocha polémique abanda kinde na mokonzi sope mokonzi aboya ki sopa boya te na ebite makamni ekomela ba mi bale kuna po ba se séparer après na Grace Tembo ndabali Grace Tembo mais mokonzi afinga ki mokonzi aloba bisia na okena mobala ngo wapi mobala ngo azalaki soka ye na ndako olelanga bapongi asombelanga ba ketch ya makolo ngaka se kutu ketch ya voiture bana ya bayeba bango ti musala mabaka koma lokwa ba pondu na mama tembele partout bateka mana bango atana ba 500 bazui 200 bazui ba biloko te boda ba sambwa espé so jour mususu mobali mo bo epenza ya poto aye ayasala mambo rapide ezalaka nango mais na ebite pona yo okotalele nanu bien akoya po ba mutu ngo babia ya kambala moko aye abandi batapage babilo mo mibale ya mabandi boza mabe moko bosala ba trouble ya boete bokoti si mambo YouTube ekomi donc polémique na polémique mokonzi ata yo moko soki azaki pe mobali na yo ya kala abali de pe muninga yo pe Grace Tembo obetaki tolo bokomi susu na ba problème na mobali yango omoni mibala ba venturier bazara bien te oloba nini par là vraiment yebisanga na conseil ni yo kopesa bon présent sens te ndetinga mobala poto na rolinga te mobala libandi bongo ndo ba leketu ebi
ando bana le ketu mutondo bana le ketu ndeti nga vraiment espèce itisani na zabo hein na tiki nga bondo mpela David na kelenge mobali mo boye eli banzi pe likona ngo pede Oma mobali wana SP andoki pona nga asa vraiment ndoki do otiki mwasi oke mana PD pena donc okomi na nzila velele est-ce que ça na sens ils ont sens te yango le question pas beti mabe abeta ya comme bango ne ba mama bongo ana PD ne comme muni PD otika la PD otika la jamais kotika ki PD ata zumo simo bo sale nyonso sale sondeni PD ndeti le kechu wana na ye mobala grâce tembo wana wa libanzi wana azaki PD tango abali muni ke simbita zongene ki PD aza PD mobala jar bongo ato ye obondelanga na olingati ngai lo na olobeza nini na YouTube na monde na ba polémique ndebo sala conseil nga na opesa bino botika po mobali wana mobali mabe bozo welela ye na nani mutu akei abimi na PD lisusu grâce tembo yo sa ki polémique oyeke mobali wana na pa linganga olinganga na boya na ngai yo na linganga na nga mibala libandi te ya solo la rosa kabeta na lisola zo pe aya boyo petit na atinera ba message na finga ngabi papa ozaki na mobala Karine Mokonzi na lingi na ngai te tika ngai omoni mibala mabanzi ba bien te mibala mabanzi wana zui mais conseil na opesa kaka kundi mateka obali pona lelo pona lobi otalite otalaka leone na zabo ye na bali lelo na espèce na bali babibilo nda ba yewana baselo yenge batapasha kafu espèce yo osala loko assembla yo pena mona numéro muto na téléphone note na udezwanga te mo ba poto na linga te pena linga pe bango te na karo na pe ba yaka te na zote ba na ndeni na téléphone na bango téléphone nga na osela ba bazuni mama ba ba na ndeni na linga mibala ba journaliste ya YouTube te SP baloba bongo te ya na mibala poto mususu baza bien o comprendre musu pe no mona ko ayi abali yo alongoli yo pe na kin akomisi yo siko baloba nini lilala moko ya kopola ebebisa malala nyonso o comprendre yango mona ke to ko mona bato poto nyonso ba aventurer misusu ba normal a lingo pe na bolingwa solo mais ce que yo vient na biso libandi ya baby sinde fo mona na fête na veste alati veste pene kenda dongi veste boli bandi ndezo pela ngabi mama assassin na fête omoni ki assassination na ye ake linga PD toloba te bato apoto bosa biso bwe poni nga ko mobanga mibala poto ozo baby na minute ko milala pola oui bien sûr milala pola ngai na sabe na vana no bandon 20 ans déception ngande omona be 20 ans déception oye koto ki ngani azuye ozumu to ki ngani azuye donc na koma nga da licencié na boye mamba mibal ata mbala poto bien sûr mbala poto ya bien pe bazali ya mabe pa zamesko ya mabende bazebele sur 100 ya be ba kozaka 3 97 ans so atika li ba pola ezara passe bo bete la biso tolo surtout grâce tembo wana lo bakitro espèce itisi babi moi sa tag guitare na ebisio makambo ezoleka susu polémique moko ya Saratola na Malika na ebite expliquer ngano na ebite so yoki yango na lobi boye non quand on tendeni ngana mwana kina tonga na kina connecté donc ya Saratola ya Sara ya mukolo wa minene lokwa ba biso ba o ba minene fo pia ngo valeur ko opesi minene no valeur ko sona kana mama bo be mike na ba Malika osoni suna ba mama soso ko moni na boseni ko komango ya mi pesa respect mukolo osu ki minene no ano tombe na en place okobondo sona na ba mike tele ko mama bezanga tina so mon boy et que l'eau mon ko quitter ko ta palenta fufu au lié so bo mela ba de no bete ne ke no bo fo no castel no so pesca o ke nango bon na parce que soana
mokolo se respecter. Mais Sarah Tola on a pu non comprendre ETSP. Ce que yo polémique wana aibi ke ba malika wana ba bana mikie. Tant ozolanda bango, o comprendre te ke ba kitisa ye. Selon ye, abule ki azonga mwa muke. Matala awa. Comporter malingwele. Autant otala Alex Keni, age kende, a se respecter. Ya ka sa age mona ba bilibilonda. Non. Toi ba miki bilibilonda moi za pembe. Est-ce que la génération to vivre aluka ba ta génération na ye. Vraiment ba wela nini yango na ebité eloko ba welela. Ba wela nini pour komika polémique ya lobby. Conseil on na pesa grâce Tola. Zala mayele. Sarah Tola pardon Zala mayele parce que banana sozolanda ba fingo n'importe quoi. Ki mukola ngozo tia wapi. So posa lingwele soit disant de ba loba. Je m'en fous. Biso to loba to pesa bino biso to yaka pour to pesa ka bino conseil pour bo changer. Bon comment memela mambo na ndenga mabe. Espérer bisa ce conseil nini o pesa bango. Nde ba osa polémique wana. Na éviter loba non. Pour ngai conseil na o pesa bango. Conseil non pesa bango. Donc ba se respecter, ba mitsa na ba place na bango parce que baza mikolo. Ti wapi yaya, ti wapi Sarah Tola, ti wapi. Ya na ngai ti wapi. Se respecter, moi muke o tie virgule là-bas. Occuper moi muke te nini te. Zala yo. Mi pesa respect. Vraiment mi pesa respect ka ndenge zalaka. Omoni na monde ba polémique boy eza bien te. Ya omona ka YouTube okoma ba polémique ti bokomi obomana. Bokomo simela na bakisi, bokomo bokela na maladie. Ce n'est pas ça. Bon vivre le quoi bateau ba vivre ka. C'est ça. Bino mobonda ba polémique espèce d'iticienne na habité est-ce que yo déjà tumbola mutu pour na mona na monde internet ba tumbola ro fort. Baloba mabe na yo na ebite yo zaka na mabe mo te yebisa bato baloba mabe na yo wana yebisa bango na kana na mabe te nga mona mama biso na mabe te na mo liboso mama biso papa biso pe na mo liboso na mo mabe te bino to botumbola nga bino bato bolukela nga makambo lemba te bo continue aka kolukela nga makambo liko na ngo no ya kaka to bino bo ya nga pe liko no ya omoni no ya do se no ya mabe no ya yango omoni na mambo ba grâce tembo wana ekomi boye parce que grâce tembo asala ki lokola babenga ngo nini lo lendo ebele tango azwaki mobali wana akomena na ba jeton moko boye akoma osala babilo mo boye mobali na ngai boye bosani po yo kelenga te so yo kelenga na conseil na pesa ke mibali bandi babe skro ba pede e mambo to kommente yo kelenga te andime abamone ke ene mtabalaka me mabala pe na lola pe silitin papa libandi tiaka ngota mafuta mbila engenga po jour à mariage et bimaki aspect moi je préfère huile d'olive. Oui. Pourquoi? Parce que libandeng est la bien mafuta mbila mambo kala. Papa aloba mabe moi sina ngai le bosuki wapi bachaka tembe bongo te espèce d'itisa babi mwana soka linga chalo kolona moto Karine Mokonzi aloba lobebele Karine Mokonzi ka kofinga batu na poto on petit lelo zo mukanda te nini ba trafic d'influence boy Mokonzi boni boy ko n'importe quoi merde si ocha babilamba na libumu poko sa bato wana zemi te yo basala autopsies non bala Karine Mokonzi non bala ye azwa kutumona batu nkela menkela bala epete asaka kosa le ko binkela te nkela yangani nkela kisasa atuli makase tula nzombo mwana nde o twana kishasa bala ta kosa tazumo bilamba vimbisi batu bamona ye ate bilamba bele batu bamona ye ke ndeta na zemi nzoka azane lokote ane lokote likona ngo ba basket pour na basket
namona kaka ba basket bakabelo pe lokuta pe kaka mabe na ende alinginde ko bebisela baninga makambo yo za mapoto kuna ba bebisela pe mambo te so mona epeke mobali wana tango abali muninga yo pe faki ofanda ka ni yo bandi polémique grâce tembo yo pe osali mabe tango babali yo okomi pa lokwa soso nga sumba maki okaesa ki yango nini bokasa ki yango nini vie espèce de stade de martyr. A bloqué un stade de martyr, il y a Betty Bala, Souki. Donc, grâce à Tembo et yo, nous avons dit que nous avons apprécié notre vie. Quand nous avons apprécié notre vie, il faut que nous ayons Nzambe. Nous ayons Nzambe, nous avons liboso, nous avons liboso. Pour ça, nous avons Nzambe dans mon boulot. Yeah, but nous on a peine faut à 30 pasteurs. Pour délivrance na bango eza makasi. Ya ne singa na ozana porta lola. But lo ba Karine Mokonzi wana ndena ochaki songi pa Nzambe. Okota te moko. Makasi, mikoko toka ngama na présidence. Akasi toka présidence ozwa mais nzoka lokuta. Ya Gloire Olangi comme bota abeti mabolongo na se ya mikolo tolo na se. Gloire Olangi. Osambela na ebisa yo. Karine Mokonzi sambela talo kwa Gloire Olangi bako lukia ta mobali nzambo wapeso mobali na mawa inani Gloria azo sambela na biso na okia koti poto bala ndaka nzela nzambe parce que so nzambe te mobulu ata pe ba biso ba oyo so nzambe te donc mobulu quoi espèce ça mo ngai gusta la na mo sambela ngako longolo minimo ba biso ngana bika frata nyoso elongwe omo batu na biso baba fiti na biso ba fiti na biso ndando ngana ndo sambela ka makasi neti Karine Mokonzi so finga na oke na koteli ka mabondeli yo la tolo na singa na chama soko na se na sambela bomona ngo nini au moins ka be prière makasi 30 jours na se dona tima bele na se na sambela surtout na leli nzambe Karine Mokonzi na wese na biso abimba moko. Oh c'est vrai ça. Oui c'est vrai. Eza mabeli sumu pa nzambe ochaka bilamba na libumu ofimbisa libumu bato bamona lokwa eza zemi nzoko che mwana bitendi pourquoi morne putain de merde morne yabi français nga ba français on a loba ya telema eza en sens te donc tout mema makamu susu na ndenge mo ba aventure te tant zo kosa bosa ba bilomo ba polémique eza ngatina eza bien te mobala ngo lelo bosuki na ewapi. C'est un aventurier. Un aventurier tout à fait. Espèce conseil ni no pesa bango bat kanga na mobali yango bien batika e. Na lobi boy, c'est un PD. Mobala za PD ba kanga manendeni. O batika na mwana vina ki PD don yanda no bon ba comme nai. Ko saleka. Aya zui atiki. Aluka mobile na mususu nzamba pambole basaleka basaka divorce. Après divorce c'est si lit. You guys Karine Mokonzi se pende grâce tembo bala kiwana. So pe après Karine Mokonzi oyeba pe wana. O mobala bongo okotika na chambre otiki mutakala. O publier penza na libandi wana. Sikotaka mutu libandi otiki esko ni. Ako malowa ye mutu abamba yezu mabanga. So pona ngai ata niaou. Ata mbwa na ngana zui na kosele makamu na boye pona ka kosali réputation na ye to ba vidéo bano nyonso ya skroka bango wana wa skroka bango nzoto bana na tout na bimisi bango na teke mama makambo esili vraiment to okende wapi eza na sens te espèce itisi apesa vraiment mboti na ba fan na yo mon numéro no ya téléphone na poto esala batu bien mère yo bine to sala rati numéro na téléphone eza pa na yo ti do yo mto pesa bango ngo plus 243 089 510 52 39 plus 243 89 510 52 39. Vraiment, bon, il y a un numéro à Gusta la Rose. Après ça, dédicace na yo, vraiment pas bateau linga trop. Dédicace à Liboso. Na pesina mon président Alain Chitou Kayama yo, c'est mon papa. Libanga mi balé. Eze nani bande ko na botala. Betima sengu moi sa pembe. Oui, madame. Pas Dave, pas mbote belé. Na pesi mbote na David Bondo Mpela. Bambote belé quoi na pesi mbote na famille na ngai Belotiki Ndangila Sylvie Kindangila na Deji Kanzala Doya Kanzala Pichu Kanzala na pesi mbote na leki na ngamo Benedict
napesi mbote na peti na mo Enoch Petro Congo oye napesi mbote na Enoch napesi mbote na Moïse napesi mbote na Danilo 00 Akamba. Vraiment nalela bino ya trop ba bizu ya trop boyebi ke numéro nanga déjà za affiché bino nyonso vraiment ba mbote belé goodbye merci.